Exemple TV Kitoko. Gloria Lang, Grace Mbiz, baza ba mboya Karine. Exemple TV Kitoko. Bao sati benage mutu alie musuni abwaki mikuwa bamboa Grace Mbiz Gloria Lang. Bolia. Exemple TV Kitoko. C'est Karine histoire alie misuni abwaki mikuwa bamboa na ye ba Gloria Lang na ba Grace Mbiz ba lie. Exemple TV Kitoko. Mutu ana Grace Mbiz asila kala elonglo wa ngubu elonglo wa ngubu elonglo wa ngubu. Exemple TV Kitoko. Donde yakini ngala kende pa na bango na njili na ngina chez bango ngai Karina mutuka ya madame Angelica tomata tokina parce que ngana ebebele ngana na mama mususu no bina bloba awa donc on va internet c'est zika internet bene ziki buwa donc ça ti bena ke ba moto ya dégâts. Exemple TV Kitoko. Karina lingalo mubala mutu moko te. So pona nini? So neti yo Gloria Lang ozano kuna na Grace mzele kanga ozoye bate osuka ne ocho senga déjà camarade no fivisi wa pardon na nengo fingara ya na parce que so senga pardon to ngako kufa peut-être na mai. Exemple TV Kitoko. So na minito ana Grace. So na minito ena Karina na leki muninga. De asko na grâce dogi fana wana zela mambo sila babeto ba makembe sende ba beta yo zamba sungi okoti no poto. Exemple TV Kitoko. So grâce Michel Nisabe ama mwana musala Exemple TV Kitoko. Karine Mokonzi a leader bango ba grâce ba mboya Karine parce que sentine nga zana sentia ebina lunga on se comprend de non lingo simbe mingi te parce que so na bina zoaye boy na matisie na kitisie ezab de gars. Salut les amoureux de Top Star, c'est moi votre journaliste du moment, Archange Basala Dola. Lelo na mimi no solo moko obi moko sepla na Nicolas Mokonzi na Karine Mokonzi. Botala ka parallélisme entre ba combo na mibale donc ko beta vraiment solo ya Kadi na Nicolas Mokonzi par rapport à Karine Mokonzi. Sans plus tarder dans côté Nicolas mais avant côté Nicolas na copie ça non merci bien la patron là Barisi Baza Giovanni Bassa son petit frère Néanique Chamba sponsor de cette émission na mes amis Henri Kabiali et Bernice Bonzika na Jogole na Bidi Iskozali Bambo Tebeli na René Makonde le général Bison depuis Brésil papa na Ezra bon na pesio Bambo Tebeli Iskozali sans plus tarder na kolba bonjour Nicolas. Oui bonjour na yo Archange bonjour na Exemple TV parce que oyezanda kwa Nicolas Mokonzi bonjour pe na masa na cameraman na sima donc na pesi bambote vraiment na baño so bala na héros na Exemple TV wana yemo autorité morale et internet Karine Mokonzi kubana na madame Musombia ba Daniel Yondo Glodia Bedi ba bi téléphone ça musala mama Béatrice Nicolas Mokonzi yeyo donc bonjour na yosusu. OK bon. Bonjour Nicolas Mokonzi, tu le bela le solo ya Karine Mokonzi na Nicolas Mokonzi. Mais avant tout banana on a le solo ya Karine Mokonzi ko beta no le solo ya yo moko Nicolas Mokonzi. Tout mon qui est dans le choleka. J'espère que ça qui moi passé. Bila nao izanini ya ena na yo, ça positif ou négatif. Tout mon peut que non avant vous avez ma journaliste belé mais à ce moment tout le monde va journaliste mingi te mais tout le monde a yo mingi na makamba moto e bateza ni expliquer bisono. Oui, merci vraiment question posée est bien non un an ngai est vraiment positif parce que ce nobi est négatif moi na kosi parce que ko bandage Nicolas parce que le nalo bailo européen a répété na sali chaîne ngai. Ok, batu aeba inga cameraman ya Elenga Congo, cameraman ya Karine, ya Jaël, ya Juvenal, na yo sa la chaîne na ngai, ok na zay journaliste, c'était le chaîne na nga et bondi et comme na niveau abonné comme nango, donc il n'a pas essayé de merci, ta on a kokisa qui une année na nga ya au moins na dédié on a Karine Mokonzi la baronne, na dédié on a couple Mbelenga parce que couple Mbelenga ba on ba le roi ba pont. Balegi Nicolas Mokonzi Karine Mokonzi soit ya pesi makambu lelo Nicolas Mokonzi ça o eza donc bilan nga vraiment eza bien côté ba journaliste bon eza ki tant na sala de chaîne ba conseiller na net ba ya 2 millions ami tu mi ya Tony Otsa ba bisa nga déjà ki nengo sali chaîne
yeba déjà que obando zo ba déception obando yoka ba choc na mutema kobana Nicolas Banzi ba journaliste ba ya ba kenda eza basi eza mibali melelo so tel pe Nicolas do na mona équipe ya makasi parce que ata mwana o azana Nicolas alongwa akenda na ba ona lelo doki na lo baraki ba ona na bango na minute ba pe ba meilleur de na ko ba te ke bon entre venant ba ona minute ba mater ba musalati netu ba Daniel Yondo ba Glody Abedi ba conseil parce que Nicolas à l'époque na zena ba conseiller mais lelo mona na ba conseiller déjà ba papa mo ba 45 ans ba toto mo ba 42 ans de ba conseiller Nicolas na internet ba zebelete donc na ralelo fier parce que ce ba compter ba cameraman internet sur lelo ba sala ba chaîne na bi ba journaliste ba caméra pe chaîne et yebani parce que yana ba miso ba sala chaîne mais chaîne yebante mais ce tali Nicolas mo compte eza chaîne parmi ba chaîne pe ce batanga ata ba chaîne minene de ce na zata 9e té na ko zalata parmi les 10 premiers de na za pena fier na ngamo donc na vraiment ne sengwa makasi na ina ne na ngele kai bien donc na pesi pena ba tout bas s'abonner toujours na Nicolas Mokondi TV et zala beba bossa na pété awa na exemple TV mais ba Nicolas Mokondi vous avez orgueilleux vous avez arrogant et on bat ça pour kima yo Nicolas Mokondi maloba mabe. Expliquez-nous. Non. Archange, moni bon, c'est net ba traiter nga ki na arrogant ki orgueil wana bakosi parce que nga naza na la na exemple ya chaîne ando sala moni nga don ando sala elenga Congo de no yeba ki boss Tracy Melenga na pesembo de za pena na ya bo Nicolas chauffeur pondu wana na chauffeur pena pondu tsa mades na loso to fani ngani na sima dendo pena na bébé na biso presto na kola ozo pa to fanti to lias ko ndenge ya nga pe na meme pananga me batu bele bazala bonte même atayo mona nzimite ofana na barisi bolia ni loso na si so tala ni dega ki mutia malamu Tracy Melenga la kisanga ya moni so tali le longa somba penemo yo ndo monde to so mano dendo 3000 na kwanga 1000 francs tolia de tolia pe na atikela musunyo do eza bon Nicolas aza orgueillete mais na lingande buzoba te do ngani nga buzoba te so mto potinga buzoba ngape na oyano pe na buzoba parce que na liage pas mututé na dépendant na mututé mais que o mutato tenga que Nicolas a arrogant orgueilleux wana vraiment c'est faux. Si vous pouvez nous faire un combo na YouTube comme chaîne YouTube Nicolas Mokondi na loba makambo na lemba peut-être c'est Karine biso peut yeba na biso te ezaka que donc chaîne na Karine yaka na se ya Karine wana non biso na bandele loko po na loba ngo to même ba récit déjà mbanga to lobele loko Nicolas Mokondi anini do loko au moins so tali même le loba artiste na biso so tali wera na passeport a wera au mona te que nini combo ozala ke weranson comme on a passeport no mona pena ke Noël ngama makanda ozo ba so tali ba faire gola na passeport ne comme pena eza Hervé gola na comme moni mususu so tali neti ba fali pupa mona pena comme les a merveille timba ipupa ozo ba point donc eza nemo so tali Nicolas neti na passeport na nga to bomba no ba visa côté ya kombo so tali neti sana comme on a déjà que au Sombia l'ingolé Nicolas de comment mon compte a ezate donc on a déjà que ezaba surnom donc ba surnom menga Nicolas mon compte disco talisco même muto ba surnom menga do azalo rôle en internet première dame à l'équipe ba tout na succès si on tala ce niveau combat boya neti na minute ba bengo neti Mama Denise so première dame yo boyango Sotan de Mama Denise, première dame, Yamboga na biso, so babengori Archange Denise. De na valida ki kombo wana, so etomba Karina zana Turquie. Tangwa yemba mo ba komiso Nicolas Mokondi, kasi kende ka bon na ndepe kombo kena do poto ba tutu ba minga na kombo Nicolas Mokondi, mais yemo ko Karine. So to so la na benganga Osombia Nicolas de atika to benganga Mokondi te. Ozo do benganga Osombia bani donc c'est ça. Tant usko na sali chaîne nga omoni chaîne nga na pesa kombo na parce que ça facilité yana ba te belé ba sala ba chaîne na lobango ba tia ba komba ba jusqu'au cameraman morobo au sali chaîne o te kombo na yo za nani pe ba s'abonner on appelle ça pena merci na ba abonner na ngai de za bongo sko moyen na boya kombo na zaite parce que kombo na ya makasi ya kilo neti lelo ba benganga sunani China Rambo so na boya ngondeni otali mutu mo multimilliardaire de président na biso ya kala. Donc c'est ça. Ok, merci quand vous venez ici passeport. On a tombé dans notre passeport Nicolas Mokondi. Nous balaki te beka non Nicolas Mokondi en Américaine.
donc toyebi ke États-Unis kala mingi te koyamba mais banda obala to mono kaka spetoye bateli bale kufa to nini non libale kufa te archange libale zali madame na pese ba mbota ola nangi siko do parce que ya la mboka mona na maman na biso ba mapata maman na be exaucer na Gladys donc libale o manga même avant voyage ils avaient qu'il faut na voyage na zena visa o so ko na ko lakisa na caméra beauté parce que ba traiter ngani mais na passeport na nga ozo mono ya na deux visa na katsa ya na visa à Dubaï na visa mobo ya Europe ya mboka pe ke se na kiti pe mboka na eningana oso comprendre mais ba makamka ne tombe awa ba voler ya te do ndabu ba visa ou teza ya respirer parce que na zoeka ba blo mobo ya ba 1 mois de na ozela so ba mambo zongi bo de ba tu penande ba olemba parce que to sa no pena be mission na aéroport pena boyo ya mbangai ke Nikolo ke bani de voyage ya mambo mike parce que so tali de ya Nicolas nenga zalara Nicolas ba dépasse ça là c'est to bito voyager mais na ko voyager na sentiment te na ko voyager ka te na keka ba ba mona na voyager non na ko keneti Dubai na ebikete na ko zo neti ba caméra na kenini bodo na ko keka voyage moteke pour na sentiment to pour na nini donc c'est ça voyage pas na nenga mabete ya na ni lokote voyage est l'autre parce que na Congo ne kan de voyage comme danger parce que yem sa net mutu net en Europe to mutu net ataka mboka na biso ata pembe na biso Angola so taka net mboka Angola wana yo yeb se voyage de voyage pas na nga ya l'autre na otambola ka mboka belé ba passeport et longa oyo comme passeport rouge donc c'est ça. OK, merci to betana bisolo ya Karine mon contribution yo so total featuring Liwa claque. Donc to monique a pesi makamna nzembwana. Merci na reconnaissance nengo reconnaître. Bon ce que yo za ya vraiment ya motema expliquer biso no featuring ya omona ke on dit. Nzembwana eza liwa do eza liwa ya kusarana te parce que Karine ayemba na ye. Mais ce qu'on est le lekelingi anini nzembo yembi wana eza nzembo mobo ya mawa a motiver bato ba kufeli ba para bato ba kufeli bana mais ce niveau yembeli yango na oyeba te to bina ngo pe na boîte to bina ngo pe na do esika modo ya nzembo moko do chasso confinement pe na Karine moko ne fait claque do kwana liwa do Karine yemba na ye mais nzembo wana non do na okokataka na obandela ngo de na tsango ku sonera téléphone nanga de na tongo na yoki na obandela ngo fo en tout cas je dis félicitations à toi Karine Mokonzi et Clark parce que Clark ku tout ba niveau ba mbala bongo do zamba swata tongo sala ba Clark wana azupete a ko sala ba biso ba Nicolas do mona pena kete nzembo wana ndenge ba bayambaki ono senga ka ba ki na chez Mokonzi officiel ba s'abonner na chaîne ba yo kanzembo ba partager ba aimer et ça là parce que yango déjà que ba 200 000 vies o so pa boye ba mise belé ba te ko bimisa Nzembo zela mona Karine me beti ba poto ba lobela ngote mais Karine moko ya moni Karine moko nzaloba nini abanda suko lobate o Karine moko nza silaki o Karine moko nko fambela ke moto ba bon Nicolas cette fois-ci to ça comme ça là de kolobana ngeza ka Nzembo ya mona Karine tango bimisimba mon Nzembo et lobisi de pesi ki pelekese ba tu ba bimi ba nan ba to ba diembela ba profiter ke ba diembela ba zo makamdo Nzembo wana ba s'abonner na chaîne Karine ba yo ka ba partager et maman la Nzembo ozo comprendre ni chasso confinement vraiment félicitations na yo Karine Mokonzi na Clark Doki Nzembo kutu ko commenter mingi parce que ya liwa na niveau mo sakana te Nzembo wana biso nyoso to lanza ngo malembo zo atalibanga moko to moni ba le kechuku ba binga figurant le kechuku figurant esa et on sent que non basi ya Karine le kechu non yo na ba mama Angelica na bazate donc ba bino nyoso bo cham no ko na Karine bozate donc on va te ka fini bino vraiment oyebi question tuningo même atana ba résident hotel émission osera na le kechu ye moko tango hotel émission osera na sens on met le kechu nazana ayebi ki e Nicolas ebi ki e le kechu de ngapo na nga Karine abwaka nga te na adia Nicolas ozo ko o apesa makambu po to yebi de abwaka nga te na Nicolas osoko po de ngapo na nga libanga elobela nga eloko te o c'est important neke nga lelo sfe na lobela Karine et apo na te ke intérêt toi tinela nga nini parce que même bat bana poto ba relation tu ya Karine bana mambani ya na mutu moko te nga Nicolas na simba téléphone na benga allo mama tinela nga $10 to $20 ate de na lobela Karine na bolingo oyo nga na ngo pa Karine osoko po ba bien faire Karine et tikala nga na mutema ba bien faire Karine na garder yango na fanda nango yango moni na ko lingate bat mobo ba sanit ba dimine Karine mais libange pananga elobelange lote mais leketu ebi ki e Nicolas oso comprendre Nzembo musuta ngo ebima
ce babouaki les ketchu te babouaki nga de même question au mukolo yamba les ketchu tozong saka ah mais les ketchu babouaki te pon oyoka même réponse on a pesio yango peka a peswango donc na nzembo moko même ata ba feri ba héritier ba roboaka batu na bango nyo sauté na nzembo moko ka même yondo ya mingabu roboaka batu no nyo sauté oyo yebi na émission moko de libange pa nga elobelange lote de Karina boaka nga abwaka ngate na Nicolas mokile yebi na liaka na lalaka bien na tambolaka bien na pemaka bien de libanga pa Karine nga elobilange so abwaki sebo so pa bwaki te mafudo ya pon mais pas otala te nata nanu Nicolas na bimisi nzembo boloko na bwaki te so aza mutu aza mayele oso parce que nga na fana na bato mayele mais moi moi le roi Karine na on na tsalo fana moi moi ça mayele makasi bongo na tala mutu aloba français bien akomara bien azo raisonner Nicolas Mikolona zo raisonner na fula mutu moko bono bité mamba fula omoni bato belo Karine fula lelo balakisa ba ingratitude ba chaîne belé à internet lelo et salama pour na Karine lelo bana ba bonné belé tant ba komina ba bonné ba menga libanga de kolobela nga kututé mais considération ndi singani na zamu so kwa Henri Kabia litena be responsé katé non la latino baza batu na ngai ezandi si yo peso ko bwa ki sono bien net mama Charlotte maman boti Karine ba bwa ke na nzembo na te sko ngana mama Charlotte zela ngana mama Charlotte sko na l'équipe nani ana valeur makasi pas Karine mais maman tu es bien déjà sa maman na ye mais yo ba bwa ta imaginer ba bwa ki le ketchu mais mazui Nicolas Mokonzi mtana komwa Mokonzi bakasi pembe bongo lega Karine Mokonzi propre Armand Mokonzi ba bwa ki ete so ngana Armand Mokonzi leki bena Karine oke libumu moko mtsopo moko makila moko pangana ndeko utwa Karine propre te oso repond yes ko babwa ki ete so ngasi ko ata babwa ki ngati de ngana lobela Karine pona internet de bato ba lobela Karine pona mabanga do isa ba osala ba ignorance ngana lobela Karine pona mabanga te na obandela Karine abwaka ngate na hadi ya Nicolas oke apesa makambu mokile yebi de makambo Karine apesa nga eleki même na libango ya bwa ki ngai de atabwanga te makambo apesanga ya de alikolo de ngali banga kotana kutu ya faux cop de to balola page de ya faux cop kotana to kofanela ngo mingi te promotion de toyoka de libange pananga Karine abwaka ngate na Nicolas oke yo yebi oke baota la biso ba yebi donc c'est ça motu ya na minute promotion toyoka nzembo Karine Mokonzi to partager toyoka to tindela bato et ça la bien yango ne makambu 100 000 vies déjà donc yo moni ba bese moni nge mais salité mais ba kokite donc c'est ça libange pananga et lobelange de nga ponanga na lobango Karine Mokonzi message na pesi yango o meba nzembo to yemba na vino kubwaka ngati tu vois comment le quoi non qui calme aussi pendant la soke non pardon pendant la soke Karine abwaka ngate na Nicolas Karine au moins na kin oyo c'est to bito tsa bat oyo bena Karine afanda na bango azana bango petit lelo babe banate e ba tulokwa ba Nicolas e ba tulokwa ba Lekechu e ba tulokwa ba Yvette Kalom e ba tulokwa ba Angelique ba te bele ba lobela Karine lelo ba yebi Karine te ba liane te ba fana so nga Nicolas e mona zake pa Karine oke ba 6h Lekechu no ta ko menga na zana tozo sola to sala ba image te to sala bo to sala le cameraman no ina idéologie ke a sola na journaliste na sima camera senga Nicolas parce que tu as lo nga sona lo ba bien ngate na porte parole te oyo le kalo belangai ozo ko de cameraman na ina idéologie ah Karine bo obela bo savanga na yo tala na lo bana sima camera de comme ba tutu sala ka ndebo sala na ka le tambola do na école nga na bene école ke parce que liboso de cameraman ko loba na sima camera te men lelo so tali cameraman na loba pena na sima camera de zanga donc Karine a une considération qui tout sola na ebiso mbale ndepe ba sola na Lekechu donc c'est ça parce que yana ba bien fait on na sana Karine Lekechu sala ngoti et apena mamu mususo Lekechu sana Karine nga Nicolas na sala te de vie ezabongo mais tu comprendre te Nicolas Mokonzi za porte parole ya Karine Mokonzi to non affinité ni bozala na bozala moi na mobile ba yeba parce que les kamukaka ya Karine au mimi donc peut-être vous avez comme une relation moins intime na kala na bandela ngosusu eza nini ba bien fait à Karine asale pananga le eleke belé sono abina bandoko mango
de même na aussi ça même makasa nyoso mokili ba bien fait et ici la té de ba bien faire Karine Ezebele nga Nicolas na apporter parole à Karine té so pona nini mutu mo ana succès ko le ba tout internet ba bo combattre bo boyaye ya moni biso te mato sambelaka nzamba la kisinga ah mozo mona teke mwana mwasi wana azana étoile poni ba bundisai so na lobby te na TV et pas nzambe na osala wa lisum na ba te Karine abonte Karine aleki ma même mili Karine aleki grâce langubu Karine aleki batebele Karine aleki bo de na yesko ne ah yande bo ezande bo dosi ça mais porter parole à Karine porter parole à Karine te donc c'est ça. Ok, merci Nicolas Mokon. Nous PC vraiment makambu. Nze mwani sali base makasi. Oui, ça. Karine mais non. Et la musique Karine té. Si ça c'est sa question nga. Donc ça là qui featuring na gramme ou pas tout le monde Karine a quitté qui babi que non pas wa benzi sur ça Karine quand non yo kana lisute. Donc oyo nde et PC makambu. Na Congo oyo. Yebisa miseni na legi ko felo mide. Azate de Kofa numéro 1 à Bamisset tout na Congo. So c'était jamais si ça. Selon Naïté, selon Mokili. Non, selon Mokili. So Nabia mutu soye mala Kofi Olomide. Kofi Olomide oh peut-être que donc na ebité o ke batu misuba luka ba mona e ba approcher ba poussa na pemende combien de musiciens mbo ya minene na kotangelo ba kombo o ke ba luka featuring na Kofi basana ete mais ayo yemba na Karine. So bino bo loba ke Kofi ali a Karine mode. Est-ce Kofi pena tant Kofi ba no musique na ngana Karine to bota mité. Si les lots viennent en assist, oh il va Karine moto pour baxiléni. D'ailleurs non Karine te ezaning. Na uti koloba batu bateta Karine ke fimo wazen poli afinga rabatu. Yango Karine a ebisanga Nicolas Mokonzi. Ngano banda su koloba te. Ngano banda su ko sala beste. Ngasko no komo loba na musala. Oso opo na beti nzembo bimindo akomi bon so tenet na nzembo afali so fala bimisi nzembo te e apa spono mo bako ta video moko boy so Karine akomi bongo do na chaîne mo na pa nzembo bimi epesi makambu aza toujours na top mais ke o sala besa sanité wana so na niveau na été taka muda autorité internet numéro 1 oso reprendre fi mode 1m85 tala niveau moi si autant moi so kumisi nzambe donc c'est ça et ça dit que Kofi ali ya moto non Kofi olimo Kofi ou dabagise les suna makambu Karine pe abagise la Kofi implice oso batesko Kofi mina fi mobe Karine mo compte banine oso Karine nga sine même ba contrat tina ba universel mais ça ke ba tufa de moi nana aza nzambe an étoile Karine osama mba minene na mboko to bandolobele biso tu nenge bolobela ba mission misusu. Mais Karine aka muta ba featuring na ba featuring donc on look at gaz na sima ba qualité yemo wa ko vendre pe atana a composer ni to ba pesi nzembu ayemi. Voilà eza question mora bien Karine moko net nga na peso message donc ba pe ba komela ngato ba bi Karine luko Mbappé yo moko mais Karine a Mbappé yo moko abeta nzembo hommage à DJ Arafat alelo nzembwana no dega esala talaka batu babenganga même tina ba Chine donc mu chinois pe na komelanga so na monisko kombo ya Karine wana na ko pointe na bi na traduire ngona na français na italiano na mo pe chinois na mnokamboka manga komelenga no Karine moko na sepelane makasi ngala talasko ba chinois ata ba 5 chinois ba komelanga na téléphone donc nzembe kota na niveau mo ya osakana te ozo wana wa yembelana ni DJ Arafat après wana ayesu ko beta su nzembo ya yemoko na ba fiti e kolanda na do ya tuko pe boka mwate boyoka e ayemba pe donc aza capable osa yake nini ba boyo solliciter Karine to yemba nayo ye pas solliciter ba Karine ba fiti nga osala afutela ngombo te me ba musicien belé na mboko comme ça ngo ba danger obino bokubenga bango soki banani ba featuring ebele basala bafutela mbongo ya moninga na ba musicien na Félicita net ba faire rigola basala featuring ya mbongo te ba Karine Mokoni basala featuring ya mbongo te mais ba musicien na mine belé basala ba featuring ebele bafuta ba mbongo de merci Karine Mokoni continuer ka ndengo sa do ala sa force na ye ako sala featuring te afutela mbongo non abinga na dia Karine sko mbongo ani de fona ya mais ba musicien belé bobi na mbongo ba commander ko lay sa musique olé aller na musique mais musique de yeso akomole sa musique donc c'est ça Karine aza capable ya oyemba nzembo ya yemo po abeta kutu de wana mamba mike boto ka ba nunu ke non groupe panzani ba les défenseurs no e panzani d'ailleurs kutu yo zala na kala ya nani ya Karine Mokonzi sko no mi tune sko na bien responsable de nani masa nga cameraman wa sima cameraman comment nani
Maf, Deo Maf. Deo, Zwanga na tina se pardon, Zwanga na tina se yo kisa maboko passe na nous pardon. Zwanga na tina se, Zwanga na ba mona siko tala siko garçon boy. Oso reprendre garçon boy 1m75. Oso reprendre. Zwanga na tina se matala ngai, so tala siko garçon boy. Est-ce nga na Rosa Mukala Karine Mokonzi, responsable le roi nga marié na entreprise. Oyebi ke ba journaliste na nga ba reprêter plainte. Mais oui, parce que ba tala siko neti Daniel Yondo. Ozo reprendre a la ngana futa embongo OK ape na mwasi na ye ape na famille est-ce que ba monoke yo benga nga Mukala patron ya entreprise mo Nicolas Mokonzi ozo reprendre héritier bula hotel est-ce que yo benga nga Mukala ba ko funda yo o santi penaki après mission bakangonde bakangaki Ibrahim Kabila ozo reprendre donc c'est ça n'importe parole ya naza Mukala Karine Mokonzi te ezaki sœur wana asali belé ponanga. Donc etari na zaka na mboko na aga na mokili de o tout Karine obando sala ngana obando lobelai maintenant Mukala Karine Mokonzi te les défenseurs de Karine Mokonzi ngamo na nuyo le tango moninga yeba que les défenseurs de Karine muto apesa comment les défenseurs de Karine nga bareza yebi de nga les défenseurs ngai de so moninga yeba que les défenseurs eza so moninga sous te yeba que les défenseurs ekufi mais ce ba groupe bi 30 50 ya ngoni like sa force à Karine Mokonzi mais les défenseurs dans au mona nga tonton mobe mandefu milai china gambo bo garçon boga katsaka chokote neti ba mbale belé ba tia ba choko de dans au mona nga yeba que les défenseurs déjà ngayu de o est important ba consommer ka chanson ya ngona confinement ya Karine Mokonzi donc c'est ça. Okay, les défenseurs de Karine Mokonzi. Tout le monde a vidéo Gloria Olinga check-in sur YouTube. Tout le monde ex il y a Karine Mokonzi Dondi et puis na Grâce Mbis. Donc au monde qui va vidéo a l'impression les akinde. Plaisir. Plaisir par. Et ça l'enga plaisir na niveau. C'est peli na malheur et oui. Te yoka. Et ça l'enga plaisir. Tant on a tali vidéo wana et ça l'enga bena plaisir na bien. Fox sa mutu yango. Donc ça type benage mutu alie musuni abwaki mikuwa bambwa Grâce Mbis gloire lang bolia baza bambwa ya Karine Mokonzi je dis ça et je confirme gloire lang Grâce Mbis baza bambwa ya Karine parce que Karine histoire alie misuni abwaki mikuwa bambwa na ye ba gloire lang na ba Grâce Mbis ba lie doni wana zolo ba doni na yo nanga na ba bota la biso ba yeba ka été na répondre na nous moi muké doni Angèle moi je te connais très bien mon frère yo poyebi Nicolas Mokonzi et ça l'a plaisir dans la monnaie qui bukabona na Karine au gardaki silence au jouaki lokwa noko mususu tenenga jouaka mais yeba ke oyaki na Kinshasa Karine alonja ko chez na palais aleisio alatisio asukolio donc okabwana Karine Mokonzi ke loko lingo sala o parce que ekobakiselo eloko morote mutu wana Grâce Mbis asila kala elonglo wa ngubu tala munoko munene de amutu mabo asila so yo lelo tango ako bakseloni okemte yenda so profiter tala sko kindoki baye ko sala vidéo jour nzemba Karine Mokonzi bimi pe vidéo ngo bakotisa ngo na chaîne munene so vidéo wana tisi koyo ata 10 000 vues comité so nzemba Karine minito et ana 100 000 vues so tala niveau force à Karine. Donc donni aux jeunes salam salano bien toyebani donni ayakini ngala kende pa na bango na njili na ina chez bango ngai Karina mutuka ya madame Angelica to mata to kina parce que ngana ebebele ngana na mama mususu no bina bloba awa donc on va internet c'est zika internet bene ziki boua donc ça ti bena ke ba moto ya dégâts osoba to kenna chez bango na njili to koma botala so Karine batala ye na TV mais faut voir ba crise salema na famille a Dondi Karine Mokonzi total ande ku bat bazokanga mana niveau moko no bien de ngati na fanda na Karine Mokonzi de asuna succès makasi boy de bat basala ba crise na niveau moko kuna no bien Karine Mokonzi a Messi aleki ba leader rebelle na succès donc tant na mona ki vidéo na sala nga plaisir parce que mobala Karine kala tango atikaki kaka bango wana bawelelaki balingie siko bango ba na pesi bango défi balinga mobali o komone xy ayebana te basala comme ça Karine alinga total siko parce que to gagner bango déjà 20-0
ya liboso 10 à 0 centi bazwaye ya mibale yeyo bazwie sus domona ke bazaba mbwa ya Karine Mokonzi alokwa tonga so eloko donde alinga sala eza anga tsuba nini musapi anga beta likofi na tonga yango na lobaki mikolo ngana pesi Karine kombo na minicho komi mama tonga tsuba anga tonga de Karine minicho bobenge mama tonga comme ngam na pesi na minicho de Karine aza tonga yango moni elakisa force ya Karine yon na bat bota Karine alinga no mubala mutu moko te so pona nini so neti yo Gloria Lang ozano kuna na Grèce mzele kanga ozoye bate osuka ne ocho senga déjà camarade no fivisi wa pardon na nengo fingara ya na parce que so senga pardon to nga okufa peut-être na mai osengi pardon zamba salo grâce o se retrouver na Grèce bazo beto makembese kuna tongo midi pourquoi so ozolingo diembela na kombo ya Karine Mokonzi mama lukanzelo kota yo lobake poto nenge zabo poto yo mata OK poto na aéroport antili merci Frank Stemai yo longwe pa Frank Stemai pour mona Frank Stemai alongwa na chaîne à quel poto fallait memie yo bando ganga le king ya nga parce que ye batunyo so ba ya na ya Willy Musheni ya nga nani o ya na do ye batunyo so ba ya na ye so ote aseka Karine parce que Karine akenda poto na nzela ndam ya bite ya okene mbala moko so na minito ana Grèce so na minito ena Karine na leki muninga de asko na Grèce dogi fana wana zela mambo sila babeto ba makembe sende ba beta yo zamba sungi okoti no poto keba na komba Karine Mokonzi Grâce mbis déjà sila kalataka mutushe ne kufa akoma sumwana musala do ya lokwa ba reza comme mwana musala na yo do yaki noki yalo kwa Weganson ama mwana musala ya héritier kinoki yalo kwa Koffi Olomide ama mwana musala fali kinoki kwa nini kozanga mayele parce que mutu aza mayele ata mutu alongwe pa na chaîne ne et résister toujours so Grâce mission ne sabe ama mwana musala ya elenga Congo mwana musala so Karine lelo ana chaîne na ye mambo Karine eke bien OK vena nga si lelo to fana ne boyebi singa bi Nicolas Karine na bino bomona ke mutu mukia mutu osana te taka muna niveau ba poto ko futela ndako wa cher deux chambres salon salle de cuisine et ça facilité abi Karine na za mutu moko atuka vena nga si lelo Poutine babi va beta Olympia na 2021 félicitations fait au la promotion to zalawana donc c'est ça Karine Mokonzi a leader bango ba Grâce ba mboya ya Karine parce que sentine nga zana sentia ebina lunga on se comprend de non lingo simbe mingi te parce que so bina zoaye boy na matisie na kitisie ezab de gars parce que ayebi omoni muto sentia nani donde nzima ezanga donde nzimanga abi Nicolas depuis na ye maintenant mono na c'est déjà un mois mais ozobeta toujours bilamba kobanda na cette likolo ya sika ayebi Fox ozo comprendre donc c'est ça et lo waninga sala mote ke simbi na ngote na minute ba yoka ka nzembo Karine chaso confinement o ekange o simbi internet siko bango ba mboa ya Karine Mokonzi na lobia Karine Mokonzi ngo siko pona nini te boko sala kake Karine Mokonzi limbisa biso to koma na biso ko lobela yo bino bolinga bolia mukua bolia ata musuni Karine bolia ata musuni ndambu etikali ndambu ndenge ngana zo ape mwa ndambu bino pe bokomo zwana siko bino bolinga mukua mais ma plein na minicho est-ce que yoko sale loro nini o sa Karine par Karine na poto zo fana bien a signé na seba clip ba $15,000 siko yo nengo zawana na minicho ozo ba to ba yo Grâce mbi dejo bimano mu pepe o to bota menzo de sila mutu bota bota ne mwana abwanga ne zemi tela siko niveau de bazaba mboya Karine Mokonzi na minute Karine Mokonzi na minute babo tolengenge nini muto Karine aza produit Donnie Angela aza produit à Karine créé par dans un man de une de Karine Mokonzi nenga zawana Donnie aza créé aza produit créé par Karine Mokonzi Grâce mbizi Gloria Lang bazaba mboya ya Karine Mokonzi donc ele kelabi noté yango moni c'est normal parce que ba mikuwa allez bolia allez de grinoter ça dit mama einza to tumba plateau c'est non bou de mabeza
chanson confinement makambu. Merci Nicolas, tokita moi tanso tokona na lisolo ya acoustique ya ferré na kabose ba Nicolas yo mikolo to papola kabose. Wa vena ngai. Soki bo olela ni na kabose. Wana vena ngai esalanga ka pasi. Ngana mata na podium na zana Junior Wendo yalo kwa toke sika mo ngana na Daniel Yondo. So Daniel Yondo ngam na yakina so héritier bula ye wana Daniel Yondo atika ngaki ne pe héritier bula. Est-ce qu'il y a un sens? Atando zanne wana tournage bo. Atabo kude na barezi. D'ailleurs rotika yo ta ke pa barezi parce que yo muto bimina na deyo. Oso repone. So ngana mata bo Junior Wendo mati kabo so benga ngake yo za ventirer o matakaka Junior sotala responsable lokwa ngaboy tonto lokwa ngaboy kabosa ko benga ngake na za vent est ngana oza la ventirer pa kabose nga tezela no zano na loba est ngana oza ventirer pa kabose mais na ko fingete ave na ngai munu pangi biso na biso bana kikuiti do na ko finga fe na ngai te wana ve na ngai mais le problème ezaka ke sala nga passe komona ve benga artiste munene lokwa fere gola ke f moko boitika la ba tatouage na o melody amba fe gola responsable asala mambo minene na mboka o so yo ko benge lokwa bongo esala nga passe yango monito lumeka mpe ko solo la pote bongs mais ngana ko finga ka bosite ave na ngai mais babin le londe acoustique ami balé après fait ko beta acoustique sko ya mibale ya makasi ebi malelo afula Junior Wendo do lelo boyo acoustique ya Junior Wendo afula libanga ya Nicolas Mokonzi ana kati do abwaki ngapi ya likolo lelo acoustique ezobima Junior Wendo afula makambo de faire gola acoustique abeta kana mama na acoustique parce que faire gola inde zawana so atangela musique mais na minute oza la ta professeur mo ba pesa kuna ba université minene de acoustique pina ça mais kabo c'est pas beta parce que ya boulem pas beta ba biloka boma tobina na mboka oyo oza opone même ngana minute na eko lobela ngote ngana zo lobela nde chanson confinement ya Karine Mokonde fait claque OK na minute internet donc c'est ça ngana minute oyo ba acoustique tu les cas qui sont bien maintenant yende ko lobela nzemba Karine parce que ngape na komala nga bongo le roi Karine na linga suko le kapamba pamba te parce que ba gafe comme belé ba tumso ko le kabo alors mabe na komona ngai donc c'est ça na ko lobela nzemba Karine ba yo kango chanson confinement ba beta bena chez mon compte officiel ba koti ba mona nzembo ba yo kabatala ba partager o reza mama na nzembo kangi de ngana lobela ne mikolo na lobela nzemba Karine o keto c'est la promotion o kezo pesa makam donc c'est ça bamboya ya Karine Glogolang grâce la ngubu mnogolo mnene lowa so ine ndo yo liaka mkuu wa Karine Mokonde so jour nino Karine arolia mkuu na bino etika lozala te timo kile kufa donc c'est ça. OK, merci to comme que j'étais na fin émission émission mais lipema oh Nicolas même pas même pas entrer et si ko bane ko sala liboso et pas la madame Tracy madame Glodie ya suka ya Tracy Mbelenga mikolo be na bwaki bango 3 na évidemment c'est bon est-ce que voilà nango mikolo na bwaki bango 3 trop bon na Karine Mokonzi mais bino bato zela pardon bato bazala na bango bayebisa bango ke Nicolas zala na kamute na bango bato bazala na bango donc parce que ya ba bilo musu Tracy Mbelenga sana vinanga peut-être famille nanga pe basela ngangote ina za reconnaissance vers bango. OK, quelqu'un de père na question ngai madame Tracy na madame Glodie da suka Tracy Mbelenga na Karine Mokonzi nani vraiment bimisa poyeba na uzala Nicolas na lobaka ngo ndane bandeli bango baza ba pont batie pont na ngina so ko sote ta okufa zeto tsa pont batie ninga pont nzamba pambola bino ta ona komi na pont so na komi na mboka moko boisiko na yeba te no banandeni Karine sko apesi nganda ku apesi sko makambo de Karine apesa nga succès bango sko ba pont de ba succès donc ozoka nga bien te na boyi mutu te je dis ceci na lobi boyi na lo bango na Kiswahili na ebite na lingala na sema hivi bango baza ba pont Karine Mokonzi apesa nga sko succès pour Karine Mokonzi akutinga na elenga Congo ayesu a bénir ba jaeli show na Afrique du Sud babakisi makambu
ba Juvenal Kibala pesi msusu makambu yango komedo seul lelo ogena lo bana ina nanga na odedi yango na couple mbelenga na odedi yango na Karine Mokonzo apesa makambu mama autorité mais mutu foza kala mutu moko o vraiment ko atombola ya na mutu omone tabia ya bena j'ai la pardon pate j'ai la nasili saka mambo ya lo wa ke attendre exemple héritier wata aya maison mère ce que exemple ya ne mutamemaka pour l'accès wera dalo baka ke wera mutafulanga da abosana yani o amema ipa wera mais c'est pour ça que baka mutu moko na mi bale nine zasko Karina pesanga makambu couple mbelenga batelanga pont toko lega parce que to fanela ngo petro mikolo na bwangi bango to nanga pont déjà no bat baola nanga bayoki kona moko eza question eza simple bon mi balo poni moko Karina pesa makambu to lega non c'est que ndi leader OK merci to comme la suka émission ya biso moi mo gentil na batno so balanda ki biso na compte mais mission ngo ici l'avant ici li pena va donc merci na de ope na sima caméra merci na mon ami mon frère que to banane to liane ba biloko pena que ba série to kemba ba rezi banza na yo vraiment ba mbote belé babi batu ba linga pena chaîne exemple TV parce que o ndaku bon mon appel Nicolas Mokonzi peut vous s'abonner et ça la bien na pesi ba mbote na bana tout bana mamba ba mama autorité mama Béatrice to fanzwana Karine Mokonzi balobi nzembo kobanga te bientôt je m'excuse bientôt déjà 200 000 vies félicitations à Karine Mokonzi kolemba te to ba kilo toujours ka ba frère to sopela ngomai e bota e kola e kende na pesi bambote na Orline Nzenza boni basango ya gere moda na pesi bambote na Hervé Ekofo na Afrique du Sud na bosani pete Daniela Makoto na Afrique du Sud Glody Abedi na bosani yote Daniel Yondo Media na bosani yote Hervé Bositapen na bosani pete Yadie Milongo Amietimi ya Tony Ocha na bosani pe binote Madame Osome Bambote Bele belle mère Kula Monique Maman Net Basunda na bosani yote balobi Fondation Onel bambote na bino donc bozala zala toujours dans Nicolas Mokonzi ekosala bien mon numéro plus 243 89 91 32 72 plus 243 89 91 32 72 merci pe na yo moko parce que o ezalo rola ngolu parce que biso tokoma peko tangu bareza benginga binikola na tindelo mwana na bite mwana ngo nani habité mais tangu ya barezi na boya kité mais conseil na repeso na caméra ga ye lenga musala parce que succès to mona basala ba succès danger le lope basila le lenga musala ko linga mbali to te musala nde repeso valeur musala ebende lo makambu. Donc c'est ça, internet c'est ça passe, internet c'est ça facile, et ça peut bien et ça peut mabé. Donc si on moni biso ba Nicolas to rester ti lelo, ya report to batama. Des fois ça na mutu mo ba bombaka yo. On se reprend donc c'est ça. Merci na yo moko nanu, merci na batu nyonso ba abonner exemple TV. Merci beaucoup. OK, merci na banu sur la émission Top Star to yambaki lelo Nicolas Mokonzi to betaki lisolo ya Karine Mokonzi na pe ya Nicolas Mokonzi ça les parallélisme ba kombo la ni balé na pe si suba merci be banu sur la ki biso malembe vraiment to komina suka na barisi baza merci na yo mon boss Giovanni Baza et puis Deoma la kasima caméra ba biso ki yazati émission ko ça les maté ba bon so baza ki pembe na biso Daniel na pesi penga pardon na boseni mo elo rasuwa nga respecter ba cameraman parce que eza boulot na nga na uta kuna ce pe lelo ta ba mona nga na lo exemple na bango na osala fier pour na bango de balemba te balenda mais ba considérer ka boulot parce que biso sala ba sacrifice à makasi de balinga boulot lobi peut-être ba ko m'appelle ko nga et ça la bien lobi ba o le kapen o nga salité bango ba ba sali donc merci na ba cameraman nyo sur internet. OK, merci aussi na Yoli Kumanja wa Kumanja alandara mingi wala vraiment fan ya Archange Bass Saladona et puis na Henri Kalbia jamais na azan de yo basa
boss na yo banza tala sikoyo desi yo kare mokonzi na Nicolas Mokonzi tala donc musika ne bino pe bukenda musika taka yeli donc pe bino bana ka archange la pesi bino ba merci be à ma famille aussi à la famille Bengo maman Bibi Chaponza maman Fifi la pesi bino mbo kiska bozali papa et Bengo et puis bino bana ka archange na bo sanité René Makonde le général Bison depuis Brésil papa na Esdra René Mouet na pesi mbo kisiko zali ba gros bisous na bino nyonso bye bye. Voilà, bonjour, bonsoir. Batunion sur place Bogota la Bisso, Mbote Nabino. Partout dans le monde, non seulement la communauté congolaise, mais les Ivoiriens, le Gabonais, le Français, partout où vous suivez exemple de télévision, Barizi Baza, monsieur le journaliste Nabino Yeyo. Alors, je suis venu vers vous pour vous annoncer que désormais, Barizi Baza, exemple de télévision, tout ça, les fondations Barizi Baza. Fondation Barizi Baza, Ezawana pour nous aider, pour nous sunga. Bato nyonso bazana ba problème bao nyonso bazana ba problème ezala ba problème mo ko toucher peut-être social bazanga ya kolia bazanga ya komela nzamba tout nsi motema nanga ya mukie oyo to kubanda rozo to banda ko kabola yango na ba orphelin na ba na bitike na ba parents oyo ba comme déjà na ba âge avancé o beta batika bango na ba veuve en fait ba vieillard ba veuve et tout to banda ko kabola na bango yo muto ko za la toucher o banda ko tala biso. Vous avez besoin de contribuer à pas 100 fois parce que la Bible nous dit c'est lui qui donne aux pauvres prêtre à Dieu. Alors sur un défi Nzambe bon mais on a oyo zora to moi muki oyo zora kabula ngona bango alors tout bando que rememela ya bango parce que ah exemple télévision les appellent exemple donc toza wana pour na ONG na biso auto lancer yango accompagné avec Yannick Chamba qui est mon sponsor, qui est mon boss, qui est touché dans les camarades Barizi. Pourquoi pas 100 francs on a peine à Zorato Kabola, on a banabiti qui est orphelin, to bando kita to bando ça la descente. Alors numéro na biso za affiché wana yom tozo ta la biso, ozana lamba, ozana carton bando tinda ba père ba chaussures ya bana ya ba âge nyonso osangisi kara to bando memela bango et pas na biso za en toute sincérité. Tout ça, mais c'est une question de conviction, une question, il y a motema donc de tout ça touché, accompagné de Yannick Chambawa, que Barizi Bazana contribué à la vision pour que tout aider les orphelins. Donc, Moututo Kota la biso, on a besoin ou aider les orphelins, pour hésiter à bien biso, adresse à Kitoko Yangoyo, exemple de télévision. Merci, 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 Fondation Yabino Yangwana, merci beaucoup. Beauté Oisa Brand Cosmetic UK, Oisa produit un doto et non la cabatache. Sopilini Kosana thème koya bien ya propre. Oisa produit ya kosela. Oyo Eza pour la maboko pour la batache, ya makolope, ba genou et ba coude. Oisa huile et kendaka na produit un doto. Donc, ce que vous intéressé, au continue de ce message na WhatsApp. Exemple TV du Toko, rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou bolinga nada, encore comme il y a 100 périques, il faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. C'est Exemple TV. Vous s'abonner à la chaîne YouTube. Exemple TV du Toko, rien à dire. Il y a un exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voit un exemplaire, on va s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV du Toko, rien à dire.